Maman Château Rouge, Maman Zando, Gambela. PDG Pis Mwabino, Océan Zanzo. Ah ouais. Bakole Mama. PDG Pis Mwabino, Océan Zanzo. Ode, Maman Château Rouge, Maman Zando, Gambela. PDG Pis Mwabino, Océan Zanzo. Bonsoir mesdames et messieurs, ici c'est Queen Fana que vous connaissez tous avec mon émission Queen Fana Show. D'habitude Queen Fana Show, elle reçoit de musiciens, de comédiens de théâtre, elle reçoit plein de gens, de footballeurs, bon je reçois de tout. Mais aujourd'hui nous allons parler d'une dame. Nous allons parler d'une dame parce que oui maman ça comme des moi c'est ça comme des bota comme madame, comme maman. J'ai une fille na wa botité parce que na mission na lobela de tout. Na yamba musicien na yamba comédien na ko yamba footballeur na ko yamba boxeur na ko yamba mututu. Mais lelo na esa la vraiment reportage moko ya biso ba congolaise. Moi na mboka la rosa eloko na bien faut ko kumisa kai. Na ina monte la jolie. Na ina résidence ya moi si moko na Frida Bois Noir. Donc, Aza, styliste, modéliste. A contacté Queen des Alarakaka, Queen, Yato Samuel Loko Moko Boye, Nalar Sabana Mboka, Yepe Moutalati Saki, événement qui collègue à Paris, na Noisy, le sec, mystère, il y a Congo, France, quelque chose comme ça. Ayem Talati Saki, garçon Wana. En tout cas, à ton habilo qu'on a, na kolo le bébé était là, bon, moni Queen à Latiboy. Tout à l'heure, auto tongelanga mo na mo na senga kié, moi j'y pinanga ya Marie Missa mo salanga mo be bo mo na to kota pane bo mo na de to sala. Moi na mboka la rosa eloka bien, il faut to zala avec vieux Césanga dit toujours clé boa, petit non yeyo, ba bloc on des alaka. Merci vraiment ba contact on a sur merci na bato bozo soutenir nga. En tout cas tu es ana montre la jolie comme Colacsabino styliste modéliste. Moi na mboka la rosa mo sala mala photo la sanga na ese no émission nga non de l'arsa nyonso. Maquilleuse, au sala ba maquillage na au sala ba biloko na au sala makamnyo so isenki na lakisa. Au contacter ka numéro Queen. Auto continue na Facebook Queen Fana Show. Au contacter nga to sa no émission moi ki to ko sepela là sans plus tarder to ko tato ke mona mutu na biso de kota là boko mona penda nga ko yamba biso to zo kota to sa l'émission en live ndenge zala kaka tout à l'heure bon mona nga na za suna tenir oté peut-être na tika la ka likolo na scène on changer pour na zo jip na nga ndenge zala kaka ndenge zala ka émission Queen sala moi bien quoi bolanda landa on a www.rdcongo.info.fr ndenge zala kaka sans plus tarder. Nous allons recevoir Frida, mais tout ça on a n'a pas soit on a résidence naï, pas na bango place bazalara. Donc Joe Flèche toujours derrière la caméra, j'ai pas oublié. Tous qui nous commande na Frida ndenge zala kaka. Bon na musala naï, bon na babloka tonga quand tout ça on posa musala bien à tongelo. Auto yo mari on posa eloko moka bien au non ba ça là oté. En tout cas, tout ça peut numéro naï ko afficher beaucoup mona dans des zala kaka to kende to kota to mona Frida. Donc bozo mo anda zo yo mba biso quoi.
ndeka na ese bino azoya na on a déjà Frida azoya modéliste styliste so congolaise moi na mboka ndena lobala ko sa musala bien photo féliciter que ça la moi va bien parce que ba o ba minene ba sala ba kombo lokola ba ona ko sala ba publicité te bo mona nde bolata ba marque na pourquoi pas moi na mboka na recevoir Frida donc Frida la ko kota mettre ça l'émission na ndaku na ye Frida ma chérie bonjour chérie. Bonjour Yaya. Moni RD Congo info lanjo tipa na monde ya mbanga e na ndaku no parce que ba bisingo sa musala bien na bi mona mboka la ko sa musala bien to Rolex ngo bote photo ya to mona to lakisa pour na okipe mto laita ba mystère Congo France mo te ko leka na noisi le sec yango te yeto lobela vraiment to okebeta ba 4 na bisi pe bango déjà Frida toenga jip na Marie Misambo mo na subote la na kota na changer jip Marie Misambo donc ye atonga biloko bo sepela to apena mo ba mannequin na biso ba za so na ndako ba défiler des alaka moi un mot poto kota na biso. Ouais, merci beaucoup Ndenge Bolandinga Tiawa déjà. Naza mwana mboka na uti na mboka na ina mboko yo na sa musala lokwa batonyo surtout ya kotonga. Donc ba baza posa ko lata ba bombela bango to ke sala mona ndako wana ezaka ka moi ba nos merci Bolanda biso. Baby, you are a complex. Baninga boyo kali solo, ni solo. Azala kina mbongo na ya solo. Nasa mongo, fami etini ngai na bala Carolina, elle est tellement belle. Na bali bedio yo, na cheye na bale. E komi tango ngane do luka na ye bana ye kakapilili. Na pesi ma punition, avant na beta il faut na lata. Baby, you are a complice. You are a complice. You came for mission. You came for mission. Pourquoi lingo sina ngai? Pourquoi toujours kaba ngai? Baby, lingo beta na mon chondo. Ce n'est pas normal. Osengi ngai moto. Nasobeli yo voiture. Osengi ngai limousine. Nasobeli yo avion. Osengi appartement. Akutu na passe na yo na maison. Nyasa na sali yo moni pamba. Baby, lingo tika nga. Yo zamote mama baby. Yo mote makolo. Oh baby, baby. Don't go away. Oh baby, baby. Come back to me. Nanalanda babote. Nanalanda bazutu. Nanalanda lolo. Mogo na manyo se silipo na ye. I dey follow the beauty oh. Me dey follow sexy baby. I say you be why you baby. Oh baby, baby. Don't go away. Oh baby, baby. Come to me baby. Oh baby, baby. Zonge la ma. Oh baby, baby. Rêve en moi. This world dey funny oh. Oh, try. I never see this kind before. Whoa, whoa. I never see this kind before. Whoa. I don't walk up and down no. I never see this kind of story. Him dey follow the beauty oh. Him dey follow sexy baby. All him money dey chop am oh. I say na why oh baby. I say na ururu baby oh. Double wahala. Baby, baby. Don't go away. Oh baby, baby. Come to me baby. Oh baby, baby. Zonge la ma. Oh baby, baby. Rêve en moi. Elle m'a tiré par sa beauté. Elle m'a tiré par son corps. Elle m'a tiré par son sourire. Au final, elle m'a tout bouffé mon argent. Baby, you complexe. Baby complexe oh. You came for mission. You came for mission. Allez, baby, oh baby, you complexe. Baby complexe oh. Aya ki mission. Oyo lingo sala ai. Karo yo. Eko suka hawate. Baby oyo, baby oyo. Oyo lingi basala yo te. Yo pe ko sala moninga te. Yo zamote
Kimbangu the King. Caroline, baby, you are a complex. Manina boyo kali solo, Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Voilà, voilà, on a essayé de kaka. Bon, on a bien en live, donc. On a essayé de bon, on a qu'une fana bi à la taille bouille. Mais très bientôt, bon, on a sur la jupe, na moi mari, mais ça, on a sengaki. Na tout à l'heure, tout ça qui libana, bon, on a qui. Donc, on a essayé de nous à autongue, là, donc, autongue, en live, non, là, ton live, bon, moi, jupe, ndé, qui na souka, là, toi, na, à comme na souka, on va sentir, on va sentir, moi, bien. Donc, dans ça, l'émission, naïe, bon, on a changé, non, ça, na jupe, non, comme la jupe. Donc, azara souka, boye inerze belozo elo no kinango quand on essaie le numéro est affiché vous contactez ça moi bien moi na mboka la rosa elo ka bien to kumisa ki sala bien bo mo en live autonga et comme sanga d'habitude na ba terre misusu ba autonga la ngelo 3 jours na récupérer mais là lelo kaka na ye na on la taka lelo engaye po na la taka bloka bana to taka ba guti to taka ba Chanel moi na mboka otanga lipo alati. Ah non, lobi nazaki na soirée na mama saka ba mystère non. Yé muta light ba mystère ana tout donc ba ko sabino tenir le par ailleurs à light bon qui to ba donc ba création na c'était pas Frida. Donc alinga ke minga donc open na famille quoi. Non mo na musala bo so bo na jipe. Bo ta la couleur. Calamité bon ba mannequin ba défilé. Alors sabino ka tongaka, au défilé bo mo na ka ningi zala ka bo mo nango bo ta musala. Queen da lo bana lo ba ebelete. Bo so so eka mi mingi yende to elinde ye ko nga bomona monanga déjà bozwande sala boga. Nene sebino kaka tozana Frida, hein, la modéliste, styliste congolaise tozana ya. Donc ça la moi va bien. Donc là, on a moins beaucoup ça. On essaie bien mois de la femme. Toi, on a mois de mars, mois de la femme. Non. Na kotika mois de la femme. Queen atika, te babi queen. Queen azarenga na reine na okunzana na ndenga bien. Queen atika kiloko lega te mois de la femme ko lega beauté donc moi na mboka moi bata na monte la jolie osa musana kitoko onto ya kindeka na essaie bino bo mona ba manekende ba défiler nga mo pe na défiler na robe na jupe na nga ya mari misama osale nga bo mona na essaie bino na yaki boete mais na ozonga na jupe na nda onde zalaka so moi be mission na olata bizaka yi so moi ba maputo ba bilo moi bien ta ba jupe moko ba tisser za yi dans nulle part ailleurs sans plus tarder tout ça déjà na Frida ndezalaka nga ben ka Frida. Moi, c'est Moko ya Mwindangol. Bonjour Frida. Bonjour Maman Fana. Ça va? Oui, ça va très bien. Oui, qui toye na toye ko rendre visite na ndak na yo. Oui, naebi. So qui toye. Et puis pourquoi toye li? Naebi. Mois de la femme, donc il faut honorer ma femme tout. Spécialement ma femme africaine quoi. Eh ben oui, tu es comme ça là au interview le sous ou la qui samusala na yo ba ko ndeto sa no interview bo kama mena so ko zozo ndongo zo tonga ndongo zo sasa ba bloka mikemika ko zozo ndenge zala kaka Frida on a sepelanga na bengo Frida mais yo moko pesa ba téléspectateur ba otala biso kombo na yo vraiment au mama beauté là ou quoi. Eh, comment mama beauté là ya mulai. Ngalo ba nyoso bien nakaka. Ndenga ko omona ezalo atesa mulezo no ka second. Bo sekate ya. Bo komo na bota malango eza na bota na kombo ya Chadimba kan kolongo Frida. Chadimba eza kombo famille
quand kolongeza kombo na nga moko après Frida nde prénom na nga. Ah, nous boyo qui Frida Tchadimba dans ba moluba quoi. Ça là on moi bien ba luba quoi, honneur na ba luba, mon amboka ça moi musala na bien Frida. Au banda musala no oh, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps hein. Ça fait longtemps depuis Afrique, na taille na ba classe na bandikuna. Après na yoko aussi ça awawa na depuis na bandi lancé carrière na malembe quoi. Donc na kini kuno sale lango déjà donc aux lango moi diplôme kuna na kini na coupe couture. Oui. Là na banda na kin, na banda na lycée Tobongisa. Après un moment là donc on a travaillé qui formation on est plutôt dans cette classe ko luki mo atelier mo bandi formation. Après na kacha atelier wana atelier mususu et c'est plein de na travailler et tout pas proposer ngana za lokola maîtresse atelier na bango quoi. Après la télé la bango ande kulande dans zaki penda taki quoi responsable de l'endroit où travailler ngamoko na ba élève mususu pe. Donc à partir à la walande tiande nzamba sungi na yoko mala mboko quoi. Après dans la bandi sous classe la tangi dans classe na la classe maintenant na suki na bac. La salle qui CAP prêt à porter. Après on ça la bac pro mode ben dans apprentissage. On ça en même temps dans la classe et tout. On a ici apprentissage nanga et tombé bien d'ici quand la salle qui apprentissage bah garder un CDI. A travaillé un contrat CDI pendant 3 ans donc on a 2 ans d'apprentissage na une salaire 5 ans en toute l'entreprise. On a eu décision on a quitté d'ici quand parce que aussi quand mes parents famille et tout on a préféré na mata Paris pour nous beaucoup plus proche de mes parents quoi. Botu ko ka parcours à Frida pesi moi parcours na ye ninga banda na Kinshasa ninga tangi ninga zuba diplôme na Kinshasa ninga epe na pota bi non koko faut na valoriser musala nanga atangi lango CAP na ye prêt à porter aketi na bac vraiment en tout cas za bloko photo féliciter les mon mboka ça le loka bien to lika kolata ba marque ba ninga mais moi na mboka to linga te Frida secondo zo moni la musala ngo est-ce que zo pesa na ngope Ils ont payé ça, ils ont payé ça avec l'aide de Dieu. Donc d'ici là, peut-être, ça l'appelle au Kangamo, là, on a bandit dans l'andaku. Malé, ils sont dans Basungi, on a ici, quand on a mon co, on lance tout quoi. Ok, donc on lance, on est là, on dit moi ici, on dit bah marque, on a tout coupé ça, la publicité, ça là, c'est là, bah minéné. Donc il pose au monde, bon bah oui, avec Dieu, tout est possible. Hein. Faut on dit mais là toujours en Zambie. Ce qu'on doit au monde, la moussala dans 5 ans. Ozo mona dans 5 ans, au salani dans 5 ans. Pour muta mutazala kana ambition na ye. Dans 5 ans, do mona bo pas meso o mona babanda musala o. Asuki nepe kaka na ndako atongela neka batu boya. Donc yo dans 5 ans ozo mi mona ou parce qu'il faut to za na ba ambition il fait ça toujours milaye suka ka pembente. Oui, na za ba ambition nanga. Projet nanga za beaucoup plus na tikalate. Donc na bandi awawa ça fait un projet na bando ça na bambo comme sous là na zongo na bando en Afrique na mboka na biso bisika na utana Congo à partir à kuna na bandi ko travailler là kuna na awa ko créer entreprise ya ko confectionner nous après ça on zambe pas sungi donc ko créer moi centre moko ya ko former ba styliste et tout donc avec ça on verra dengue zambe ko pesa kaka occasion na quoi. Boto kabine mo ndenge Frida pese la toujours disait la Frida sko a pe na montre la jolie pour exemple moi musique à Paris ande tinga na oti très loin a na montre la jolie ça pe na ba client na yo ça pe na ba commande na ozwaka. Oui bazali et bon bando banda musala na poto a et manifestation nini événement nini o Frida a sala o kolo bake manifestation songolo moko boeleka kanga muna sala ngo ezande tinini. Personnellement, on a ça de l'autre côté. Les projets, ils sont déjà en cours. Ça fait 1 an même plus. Ils sont en cours. On a préparé défilé mon co et les gars. On a peut-être à la fin de l'année. Dans ça, la moins loco. On a participé un peu à défilé à Batumususu. On a invité en tant que couturière. Défilé, casting et tout. Pas spécialement quand on a bus on a pas tout musu souper bazali bazoko solliciter na travail na bango quoi. Ils ont déjà bien là moi na mboka azozwa bamboka misusulu ndeti bamboka nini en fait déjà. Net na travail qui na batwa Cameroun,
na travail qui na bato ils en a roubé na yebi souste ezaki ba préparaki Miss moko pour ba sélectionner Miss africaine ezaki ba ekolo tout quoi mboka nyonso ya Afrique quoi ba sélectionner mutu moko mboka pays moko oyo ko représenter Miss ezaki ya France te ya ville oyo ya Roubaix. Ouais. Mais bon mona kaka atangi vino ba mboka moi azaka limité na mboka na biso ta zampe liban na mboka zo travailler parce que c'est tout à fait normal aza modéliste styliste aza demander un peu partout pas seulement pas na biso singa na ye akosala Frida musala onongo zo sala na ondengo zo sala papa pe po na moni obala si papa pe azo se planer mona pe bato bayaka po misala musupo ko zo pe moi client no ya mobali aye bon eza musala bien sûr mais na mitobi ozana na magasin na yoto ozana na comment dirais-je ozana na la place atelier na yote ozana na ndaku la bato no bayaka aiza la mwasi mobali la bayaka na ndaku zo ba mesure les calendrier na ndaku le canon normal donc musala ngati faut supporter. OK ezala moi bien faut pas supporter musala mama Frida Obota Dabota. Bana combien? Ibaleka. C'est bien. Na moni ke bana Frida balata kama puta pa lo bien. Ba couturier ndi baza bebe. Basomba tout baninga kotonga tonga ndenge zala kaka. Siko musala o ndenge bandango. Tindo komi na niveau lelo po balobaka musala no sozaka na ba avantage na désavantage nango. Yo siko na musala oyo avantage na oyo ozwa eza nini e na ba désavantage na o. Avantage na musala ngeze belé. Ezebele. Tangela bisa ta moko ta mi bala ta mi sato. Po exacto passer na rdcongo.info.fr pa vie ces angadi. Ya biso to linga mo ba vérité na queen nga monde ezalaka. Avantage nango eza na somba na passe nga monde na misalaka déjà avantage ya bien ngwana. Avantage ya musalo eza déjà na gagner vie na bien. Na travailler na ndako donc na préférer na ça na ndako. Ezo permettre nga na somba bilo nanga ba machine nazo somba bilo nanga mike kwa malé pour l'obtenir nazo monter ni nanga nazali ba matériel nanga déjà disponible misusu pe eza ko travailler na bato mususu ko découvrir bato mususu ko yeba ba culture bato mususu ndeni balataka ndeni bazalaka quoi et ça là va bien donc ba connaissance pe carnet d'adresse et vanda les autonda. Autant to lancer to beke to dans la misale bili. Bon ba désavantage vous trouvez na musalo ezani. Ba désavantage ezali au travail na mutu au sali babilo ko yomoko créer au sali bilo kitoko ba sepel nango. Le moment ya événement leki jour temps azo se présenter dans la mi présenter tant que yemoko nde mutu a créer nyonso a créer nyonso tu yemoko en plus na ba client to bayaka nazana ba bilamba musu nazana ngo isali plus d'un an motoye atike lamba na ye accueilli sans retour tout ça là ndako yetonda na ba somba ba biya aller retour ezalate donc musana suzana ba avantage na ngona ba désavantage na ngo ki Frida ninga pesi ba avantage na ba désavantage na ye na musala na ye parce que musana suzaka kaka kitoko te même na libala matata pezanga ka tendinga zala kaka ko Frida na musala onongo zo sala ngo parce que moni mwana mboka la rosa eloko bien nga sepe na jipe nango selinga ya Marie Misam dans défense na biso te ko kufa récemment donc na luka na jipe onongo tongelinga et salinga penda bien makasi donc na be publicité pe na sala ya makasi kande bo mona na lobila parce que atonga pe loka be fo komisa Marie Misam mona tiki mo griffe na eto benga ngo Marie Misam lobi pe to mona pe Frida pa okay oya yepe ba ko benga ota Frida ezoya balembe Frida mode a créé biloko kitoko ezoya Frida mode a créé biloko biki na oti ko sala défilé moko na ba petite sœur na yo basala ko pe moi cadeau moi quelques vidéos na bon moment na oka surprise mukole ko bima en tout cas baleki na ona vraiment balobi bien pour na yo pe sikoyo ndengo zo mona musala oyo na ndengo mona ka baninga miso parce que moni ezalaka musala sto sala kata biso nto sa musala de fa na ko tala pe baninga miso bazo sala ngo epesa kaka ba un plus oui na ota ki pe ko sala lettre ota ko sala défilé na sina ba petite sœur balobi pe moi blo moi bien pour na yo moi atezaki na ya mingi te pour ba défilé déjà pour na déjà ebelé balobeka mo ba petite chose pour na yana bango mais non c'est pela otalango et ça le moi bien balobi na bango ebelé mais mukiana ça fait du bien même pour na yo et ça le bien j'aimerais vraiment totalango sans plus tarder tout de suite en Manito.
ça bino babiloko bien bozaka pa Queen Fanabicho donc Queen Fanabicho na rdcongoinfo.fr bon mona babiloko aboye donc mona babiloko aboye te basala na émission mais boya ya pa Queen nene ese bino kala to ko défiler bazo défiler bo ba défiler kana 3 tenis bon mona babiloko ba présenter baza na préciser bien baza ba petite sœur ya Frida on est ko sala interview baza ba petite sœur na ye ba pose bazo sala honneur ya on a bon pour ça musala bien donc va topé ça va ba ça ba kombo. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Alors c'est Jackie Tchadimba. Jackie Tchadimba. T'as quel âge ma chérie? Alors j'ai 22 ans. 22 ans mais au défilé ngana kota na Facebook ayani na mona nga portailler bon bilo quoi défilé en épée à poser un peu ma photo na donc voilà. Jackie, tu fais quoi dans la vie ma chérie? Alors dans la vie je suis cuisinière, je travaille dans un restaurant sur l'île. Ça va faire 3 ans que je travaille donc ça se passe bien donc tout va bien. Bah, comment t'as pensé là, la défilé, les défilés plutôt pardon. Ça s'est passé comment? C'est très bien passé parce que là on montre les tenues de ma grande sœur, c'est le travail qu'elle fait, donc c'est un travail acharné qu'elle travaille et elle fait des bonnes choses donc faut le montrer à tout le monde et puis voilà. Qu'est-ce que tu vas dire à ta grande sœur qui nous regarde en ce moment? Que juste preuve, j'adore ses tenues, j'aime bien les porter pour frimer un petit peu avec ça, donc je suis fière d'elle. Et bien voilà, là c'était Jackie, là tu vas passer sous la mono. Bonjour ma chérie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mignonne. Mignonne, ouh là là, mignonne, moi c'est qui toque. Mignonne, t'as quel âge bébé? J'ai 17 ans. Elle a 17 ans. Ah, je précise, je crois qu'elle est en lycée, non? Oui, je suis au lycée. En première ES, économique et sociale. Ouais, mais tu fais aussi des défilés pour ta grande sœur, non? De temps en temps, oui. Tu penses quoi de ta grande sœur? Je pense que c'est une personne déterminée aussi, comme Jackie, elle travaille, qui doit être appréciée de tous, donc il faut que ce soit connu en fait ce qu'elle fait. Là, ta grande sœur, elle nous regarde en ce moment. Qu'est-ce que tu dis à ta grande sœur? Pareil que Jackie, je suis fière d'elle, qu'elle aille aussi loin possible dans son travail et que peut-être qu'un jour ça paiera. Comme elle a dit, hein, la mignonne de Jackie, belle fille, défilé, moni, teni, biso bien de toza, sikitoko bazali na Queen, oh là là, biloko bezaka ba Queen Fanabicho, ane na sabino ba Facebook, beti Queen Fanabicho, bon mona ba bililo ndezala za kaka, biso to kena biso bo, na esi bino ba présenter ka 3 tenis. Donc ok, bon mona suba teni, après bon mona kaka, so bon a besoin na bon contacter numéro Frida pe bimanango. Donc elle est dans le bar kaka. Quand elle est là, noter du flash, vous biso quoi, et ça là moi beau gars, merci. Caroline, baby you are a complex. Banina boyo kali solo, ni solo. Azala nambo na ya solo, naza mongo. Famille tini ngai na bala Carolina, elle est tellement belle. Na bali bedio yo, na cheye na balé. Et comme il t'a nommé de Luca, na ye bana ye kapilili. Je pèse ma punition, avant na beta il faut na laga. Baby you are a complice. You are a complice. You came for mission. You came for mission. Pourquoi les mots sont ngai? Pourquoi toujours karangai? Baby you ligne de ta mon chondo, ce n'est pas normal. Oseni ngai moto, nasomeli yo voiture. Oseni ngai limousine, nasomeli yo avion. Oseni appartement, akuto na passé na yo na maison. Nyasa na sali yo moni pamba. Baby yo lingo tikanga. Yo zamote mama baby. Yo mote makolo. Oh baby baby, don't go away. Oh baby baby, come back to me. Nanalanda babote, nanalanda banzutu, nanalanda lolo. Mongo na manyo se silipo na ye. I am follow the beauty oh, be the follow sexy baby. I say you be why you baby. Oh baby baby, don't go away. Oh baby baby, come to me baby. Oh baby baby, zonge la ma. Oh baby baby, rêve en moi. This world is funny oh, oh. Try, I never see this kind before. Whoa, whoa. I never see this kind before. Whoa. I don't walk up and down no. I never see this kind of story. In the follow the
tiré par son corps, elle m'a tiré par son sourire. Au final, elle m'a tout bouffé mon argent. Baby, you complexe, oh. Baby complexe, oh. You can for mission. You can for mission. Allez, baby, you complexe, oh. Baby complexe, oh. Aïe, qui mission. Oyo lingo sala aïe, karo yo. Eko suka hawate, baby oyo. Oyo lingi basala yo te, yo pe kosala moninga te. Yo sa motema mabe, yo motema kolo. Baby you are a complice, oh. You can for mission. Allez baby you complice, oh. You can for mission. Aïe qui mission. Baby they ask me musine, I don't dey buy ya mujet. Baby they ask me cola, I don't dey buy moto. Baby they ask me musine, I don't dey buy yellow. Baby you complexe, oh. You come for mission. You can for mission. Baby you are a complice, oh. You are the complexe. Aïe qui mission. Kimbangu the king. Caroline, baby you are a complexe. Hey. Baninga boyo kali solo, ni solo. Azalaki na mbongo na ngai ya solo, naza mongo. Fami etini ngai na bala Carolina, elle est tellement belle. Na bali bedio yo, na cheye na pale. Ekomi tango ngane doluka na yeba na yeka kapilili. Na pesi ma punition, avant na beta il faut na lata. Baby you are a complice, You are a complice. you can for mission. You can for mission. Pourquoi lingo sina ngai? Pourquoi toujours kaba ngai? Baby lingo betanga mon chondo, ce n'est pas normal. Osengi ngai moto, nasombeli yo voiture. Osengi ngai limousine, nasombeli yo avion. Osengi appartement, Akutu na passe na yo na maison. Nyonso nasali yo moni pamba. Baby lingo tikanga. Yo za motema mabe. Baby, yo motema kolo. Oh baby, don't go away. Oh baby, come back to me. Nanalanda babote, nanalanda banzutu, nanalanda lolo. Mogo na manyo se sili pona ye. I follow the beauty, oh. Me dey follow sexy baby. Oh, I say you be why you baby. Oh baby, don't go away. Oh baby, come to me baby. Oh baby, zonge la main. Oh baby, viens à moi. This world they funny, oh. Oh, try. I never see this done before. Whoa, whoa. I never see this done before. Whoa. I don't walk up and down, no. I never see this kind of story. Him they follow the beauty, oh. Him they follow sexy baby. All him money they chop am, oh. I say now why yo baby. I say now ururu baby, oh. Double wahala. Baby, don't go away. Oh baby, come to me baby. Oh baby, zonge la main. Oh baby, viens à moi. Elle m'a tiré par sa beauté, elle m'a tiré par son corps, elle m'a tiré par son sourire. Au final, elle m'a tout bouffé mon argent. Baby, you complexe, oh. Baby complexe, oh. You can for mission. You can for mission. Allez baby, you complexe, oh. Baby complexe, oh. Aïe qui mission. Oyo lingo sala aïe, karo yo. Eko suka hawate, baby oyo. Oyo lingi basala yo te, yo pe kosala moninga te. Yo sa mote
Kimbangu the King. Caroline, baby, you are a complex. Hey. Banina boyo kali solo, solo. Azalaki na mbongo na ngai ya solo, naza mongo. Famille etindi ngai na bala Carolina, elle est tellement belle. Na bali beli oyo, na cheye na pale. Ekomi tango ngane toluka na yeba na yeka kapilili. Napesi ma punition, avant na beta il faut na lata. Baby you are a complice, You are a complice. you came for mission. You came for mission. Pourquoi lingo sina ngai? Pourquoi toujours kaba ngai? Baby olingo beta na mon chondo, ce n'est pas normal. Osengi ngai moto, nasombeli yo voiture. Osengi ngai limousine, nasombeli yo avion. Osengi appartement, Akutu na pase na yo na maison. Nyonso na sali yo moni pamba. Baby olingo tika nga. Yo za motema mabe, baby. Yo motema kolo, oh baby baby. Don't go away, oh baby baby. Come back to me. Nalalanda babote, nalalanda banzutu, nalalanda lolo. Mbongo na nga nyonso esili mpo na ye. I follow the beauty, oh. Me dey follow sexy baby. Oh, na I say you be why you baby. Oh baby baby. Don't go away. Oh baby baby. Come to me baby. Oh baby baby. Zonge la main. Oh baby baby. Rêve en moi. This world they funny, oh. Oh, try. I never see this kind before. Whoa, whoa. I never see this kind before. Whoa. I don't cap it down, no. I never see this kind of story. Him they follow the beauty, oh. Him they follow sexy baby. All him money they chop am, oh. I say now why yo baby. I say now ururu baby, oh. Double wahala. Baby baby. Don't go away. Oh baby baby. Come to me baby. Oh baby baby. Zonge la main. Oh baby baby. Rêve en moi. Elle m'a tiré par sa beauté. Elle m'a tiré par son corps. Elle m'a tiré par son sourire. Au final elle m'a tout bouffé mon argent. Baby you complexe. Baby complex, oh. You came for mission. You came for mission. Allez baby you complexe. Baby complex, oh. Ayaki mission. Oyo lingo sala mai. Karo yo. Eko suka hawate. Baby oyo. Oyo lingi basala yo te. Yo pe ko sala moninga te. Yo sa motema mabe. Yo motema kolo. Baby you are a complice, oh. You came for mission. Allez baby complexe, oh. You came for mission. Ayaki mission. Baby they ask limousine. I don't dey buy ya mujet. Baby they ask Coca-Cola. I don't dey buy moto. Baby they ask limousine. I don't dey buy yellow. Baby complexe, oh. You come for mission. You came for mission. Baby you are a complice, oh. You are the complex, Ayaki mission. Kimbangu the King. Caroline, baby you are a complex. Hey. Banina boyo kali solo, solo. Azalaki na mbongo na ngai ya solo, naza mongo. Famille etindi ngai na bala Carolina, elle est tellement belle. Na bali beli oyo, na cheye na pale. Ekomi tango ngane toluka na yeba na yeka
baby. All the money they chop up. I say now why yo baby. I say now ururu baby yo. Double wahala. Baby, don't go away. Oh baby, baby, come to me baby. Oh baby, baby, songe la main. Oh baby, baby, viens à moi. Elle m'a tiré par sa beauté, elle m'a tiré par son corps, elle m'a tiré par son sourire. Au final, elle m'a tout bouffé mon argent. Baby, you complexe, oh. Baby complexe, oh. You came for mission. You came for mission. Allez, baby, oh, baby, you complexe, oh. Baby complexe, oh. Aya qui mission. Oyo lingo sala ai, karo yo. Eko suka hawate, baby oyo. Oyo lingi masala yote. ndenge ezalaka frida na misala so monde tingani na sala musana ngala nsubina na moto na moko atiraka nga apesanga poso travailler na milieu oyo le pe na koma Queen Fanabi onaza lelo na sala ba émission nanga na yebi ke yo pela oza mo amuke ozaki ke anga pita na koma intel la mususu couture coupe couture au sanakin et là que le msou par après le msou ozaka na vision na mususu parce que vision na pena oza na ozalaka nini vraiment so ki pezaika oyo to yebite vision na ngezalaka yango comme on a couturière tout ça maman langa bana otonga donc na ba mwana kana no saka na machine na ye na mitongi lisapi toka na mitongi misapi na bino na salon kati na okufa après moi complication na papa biso linga za journaliste mais et tombé risque au moment où on a une côte à la humanité et pas besoin dans l'humanité na côte à la 3e année là na sélectionné métier na ça là heureusement ça qui soustait qui déjà pas photo yo donc maman a gagné qui quoi changer de côté un journaliste était ka couture. Ok, ça là, moi bien donc Frida Dalanda likolo, ya maman ne soto bito comprendre na biso bien, muto Frida Dalanda, eza maman na ye. Donc Landa no likola maman. Oui, mais est-ce quoi tika na ye, a continué na été, attendre on a qui mais après on va dans le but non. Frida ba congolais belé ba Hollande pour les émissions na biso eza lingala phone, ba congolais na biso tout bazolanda biso na ba o na ba étranger ba comprendre la langue na biso bazolanda o. Moni no ko pesa, momoko ozo sentir que moi momoko clé o ko yebisa bato nyonso ba yebi ote baza ko ba ni ba découvrir yo na RD Congo Info, o ko yebisa bango nini plus. Otala bango ndi bazolanda o. Na yebisa bango momoko kaka. Baya ba ozabla kitoko. Bo comprendre fait dans le bané belete alobi momo kaka ba congolais nyonso bolingi na boyebi zinga na bino boye bozwa biloko bien asala ka nyonso modèle ateza compliqué au sala faut dato ke na biso pe na suka émission sezo chité moyebi donc pas Queen ezala boye émission na nga mabangi ezala ka na suka to ke na biso na suka donc sala moi be na moni yo moko pe moi de la femme au télé maman muke bazwa po l'air bato ba défila ki ozala kité caméra zo caméra zulanga ezo flash zulaka zulaka ye obani mwase mwa likolo moni ye moko nenga tongi libaya na ye libaya na ende ezala kaka baluki omoni bomoni sivela musuba mama ebele ba jeune ebeba ko sepela pe na modèle o asali eza très bien sali na mwa feinte na yemo awa soki donc moi okangi pela sinon sokolingila bomoni ndenge moko alati moi de la femme bomoni mo ndenge alati très bien na sepeli makasi Frida vanda na ma chérie émission na biso zo chité na onde to loba kaka babiloka bien malheureusement eumelaka te eloko kitoko eumelaka so ba esi biso na posa mais numéro Frida ezala affiché na émission na biso bokomona ngo wakoza na besoin Frida bobengi Frida soki po moni kelem susu mutu muso ozana tante amoni kaka nem so amona numéro ngo bien te o azana numéro Queen o bobenga ne bobenga nga kaka bobenga na opesa bino numéro Frida na Facebook na ye bokomona ape na Facebook na ye personnel okopesa pe balandu bazolanda quand même pour numéro no ya ko ficher Facebook na o tsaka ba biloko na page oui dans la page nanga eza Frida Mode House Frida Mode House donc wana
page nae ceux qui bo contacter pe ça plus facile sinon numéro ne cause à l'afficher frida moi bat non moi mukie hein pour mon émission ça la moi biso to ba congolais to linga ba benga on libanga dédicace na français to so to tele makaka yo to ko tele mana biso pende o mona kaka moi moi opesi moi libanga na nga atika na ko tika na ngo micro o boaki moi batno ozo sentir pour ça pe na batno ba ota na minute o ba Orlando na minute na 6 na so RD Congo info.fr chez V César Ngadi ozo na batu ba Orlando la miso ko ebisa wana saki mo émission na boka ki yo yepa moni pesa moi mabanga na ça la. Merci beaucoup. Na ndi to ane belé. Basé belé tellement na linga vraiment tellement il y a trop. Donc balo papa biso ekiri na ga Limoges. Puisqu'à la outil pesi mbote na maman nanga maman Paulina pardon maman Paulina Mukandi na Limoges famille Mukandi papa Willy ma petite soeur nanga Rachel et Naomi Elena petit frère Arnaud elle est là au fort KLJ le mobile muluba quoi pesi ba mbote famille nanga mobimba quoi famille Tchadimba, mon papa Tchadimba Florimo, ma maman Béatrice, ma grande sœur Stella, mon grand frère Théo, ma petite sœur Vazébé, ma petit frère Vazébé, donc au Botama 12 quoi, on a bien le balance tout. Abika famille Tchadimba mobimba linga bino trop boza pena yanga. Ba nanga na mi bali na la ba mon kaka. Julia, na Oscar. Alexandre, famille en Afrique, famille Nzembele, famille Mukala, donc calamité tout le monde là, dans Zoya tout le monde là aussi, tout l'ensemble, belle famille na Bukavu, na Goma, na Pisipe on Bambote, tout le monde na calamité Nzamba Osunga. Donc après Simbote spécialement la cliente nanga ya mitema, ba mi balé, maman bébé Nachel, maman bébé Nachel, na camarade nae maman Marie-Louise Issa, donc on a bon père cliente nanga ya kati quoi, donc au hasard pour ça nanga, au pour ça contact nanga, à le kinga na Frida Moda House, Facebook nanga za Julia Chitende Wapinda, numéro de téléphone, naza numéro de téléphone les naza ya musala na ya oyanga mongo donc ya ngana ninga kopesa côté ya musala ezali na page pezali donc on a besoin ya numéro de téléphone à quelle page à 5 Queen on a contact nanga quoi. Merci beaucoup. Merci Frida. Ndezava na ole msuto to sisa na suka ngapi na boka ka ndenge zalaka. Mo mabanga ngava emission fo bo mesana na nga bo mesana nga mabanga ka na suka. Pona suka so na pesa na mabanga na ngebelo wa mona ko ne gotala te akati na e potali na de émission. Et ça là moi bien que ko boka batu be na kati. Nga na obandaka ka na pesa non. Merci d'avant lelo. Na nzambe o vraiment pesa biso pe ma souple de vie of fele to futa banda ku. To fute lango fruit de l'obakité to nzambe wana peno to fute ya ofele ya ofela papa Dieu merci le tout puissant bon merci vraiment na opesa dédicace na maman na maman chérie maman Julie Wabembo ndenge zala kaka na opesa mbote na papa na mon vieux alingala bien ki mon vieux vetting c'est papa Landu Mayang vetting c'est ça la moi bien na obosa na papa ya bana mobala libala the king le maestro l'homme atonga ebela case l'homme métaphysique ndenge nga moku na bengela ke bana na mi baina linga makasi David The King, Jefana Queen, Ndetka Mama Nae, Banalela Bino Fort. Il faut qu'on boire des fois, moi, va comme monsieur qui m'a fait que la attendez à la kaka. Na bosanité la dit Belingo, grande sœur propre, n'engez à la kaka. Na bosanité Sandra Mpoutou, n'engez à la kaka, na mobile na Moïse Nsilou. Na bosanité. Na bosanité na bosanité maman Nora pardon maman Nora Nzai futur maman pasteur na Angola na bosanité oncle na ngaleka maman mwana suka maman nanga oncle Muwelo Musungu
prince na Angola papa pasteur ndenge ezala kaka frère moko tala atala esala moi bien po esala moi ndenge te nabosani te mama bokilo na ngai mama mbongo makese mama wabotelanga mobali na nga koka bana na nga esala bien ba belle sœur na ngai Laurette Lukambadio, Maï Lukambadio, ba beau-frère Nanga, Rigen Lukambadio, na Papi Carmelo l'artiste Lukambadio Zaya, Dondenge Zala Kaka, na Bosanité. Bateau na subalinganga pendenge zala na bo c'était mon vieux César vieux César ngadi kleboa vieux osa bana nae vieux bana ebele ndenge zala kaka et ça là moi bien na bo sanité ba grande sœur nango ba soutenir nga na musala Laura tendance capitale ya mboka na bo sani binoté na bo sani lisusuté grande sœur nanga osalinganga mingi ya Mado Chako oui yo pena na lelo fond ndenge zala ka Mado Chako au froid d'Afrique na bosani yote na bosete derrière la caméra Joe Flèche Flèche ingeta beta bonde sala ka image za la soin na bosante ba fana so RD Congo infonde bolinga biso na bosante na mama na mwaza na monte la jolie alinganga makasa benga mama Dorcas merci na ba conseil maman na ozela ka obeso uchi chine na leka na monte la jolie na pe na monte la jolie na minute mais benga ngande zalaka et ça vraiment on a appelé msusu na obenga après bato nos bolinga queen ba appel nos na zoya ba bien de beaux remercier na musaka kitoko na osala merci vraiment ba minanga nyonso ba Facebook partout ba onos to sola ba oboye binga na ba oboye binga tina lova bino mabe ndenge zalaka je vous aime vraiment. Je vous aime vraiment. Bolinganga kaka avec Queen quoi izala musali izala kabwena lela bino lokola na kufa ndenge izala na bosani pete ba minyoso ya the king abina pesa ba mini tout balingake na bosani bino te ndenge izala kaka Frida paza moi likamni moi suka linga bakisa na bosani na ngana souhaiter bon anniversaire na bébé na ngamuko mona ya meilleure amie na la femme de ma vie Jacqueline Teka. C'est bon anniversaire à bébé Persina. Malheureusement, dans la fête, dans le 26, dans la fête, je cousine dans Bala. Les bisous à mener dans nos yeux, donc cadeau dans la fort bébé dans la kabongo. Nazungi pe na sijan kande zalanga pe moi nanga Jefana akokisa 1 an le 23 c'est un mercredi le 23 mars ma fille elle aura 1 an. Oh mon bébé, je t'aime bébé. Joyeux anniversaire ma fille chérie. Je t'aime tellement moi nanga liboso ya moi si, ya liboso za mobali ya mbalaza moi si donc moi nanga liboso moi so na kolela mbongo. Bébé je t'aime déjà même kolokolo mona ba vidéo ndenge zala. Bébé je t'aime bisous Jefana. Bisous à toi David, je t'aime, je vous aime maman, elle vous aime énormément. Joe Alécho, Yama Alécho, Belinda Alécho, na bossante na Cédric Sambousse, bah toi Dieu flash koma kapo Dieu flash derrière la caméra quoi. Et ça là bien, na bossante Obed Mayangi Seleyo petit frère propre. Na bossante Credo Lungela Black Nidia Scotty Alex Divine. Merci. Bafa nos bolinganga je vous aime aussi. Ba bolinganga te je vous aime aussi. Binemi nanga na lova bino. Bye bye. Queen va partir.